bandeko balandi tokutani lisusu ndenge tomesana kokuta na biso na bino parce que likambo eza ya contrat ndenge nalobaka na bino mvula ebeta ye mo ezala makasi mupepe beta biso tokosala se musala yango moni makelele ya nsima mutuka biso tolandaka te mpo mutuna eza nini osalaka mpona mboka na yo. Lelo bamakambo eza ebele na Congo bandeko oyo ya ngai eza na makambo oyo etali bandeko oyo bakendaki na Genval na dialogue. Makambo eza ndenge nini baboyaki lobi lelo bandimi nini endimisi bango mutuna tokotuna meeting ya le 31 balobi mwana mboka ya Etienne Tshisekedi akozala awa rassemblement bakosala meeting balobi tantôt na nzungu ya mafamille tantôt en face bakongole bazela nini na meeting owana mituna tokotuna bandeko ya ngai tokosala meeting tokokende na dialogue me bakongole bakozela nini yango tozali pe kotuna tokolobela politique te soki ba oyo peuple qui est censé être bénéficiaire ya politique yango akosila na nini soki moko babambaki mabanga lokola Etienne mususu bakati emisuni kuna na Inde. Mais na ngonga oyo ba indien babengani plus de 100 congolais na hôpital du cinquantenaire o balobaki eza hôpital na biso poto na Kinshasa moyen to kenda Afrique du Sud lisusu ezate. Qu'est-ce qui se passe? Yango bandeko na ngai ndenge boyebi pona o wana to sélectionner pona bino invité moko mwana mboka Frank Diongo président national ya MLP président ya FAD Front Anti-Dialogue azali premier vice-président ya AR Alternance pour la République Frank Diongo membre ya Rassemblement mbote mwana mboka Frank Diongo mbote ndekeleza oza malamu na bandi tozobunda pona nazanga moko te bandeko oyo ngai parce que soki bomoni biso na jardin yeba ke toza ebele Flori Mbenga Ol Ganjana Flavien Roussaki tokundola cravate rouge lelo Bobette Meto RTC babenga kaye muimboka mwana mboka Frank Diongo sima ya koboma congolais moko lokola Etienne kobambaka ye mabanga toyebi te soki la police ezalaki wapi na Inde na Kinshasa ba congolais bakosalaka misala jusqu'à 1h du matin na ba supermarché pona koteka pona kozwa 60 000 francs la fin du mois. Hôpital du cinquantenaire plus de 100 congolais babengani bangwe pa ba indien oyo bapesa gestion ya hôpital du cinquantenaire. Coïncidence, préméditation, tout coup monté contre les Congolais. Makambo ileki na Inde yali kofinga bana Congo kotali satellite ya Congo aki kosala eloko te etalisi te congolais aza na valeur na mokili te dignité moko na mokili congolais aza nango aza te ingi kotalisa te o nyonso bakosala congolais libanda moto akodefendre ye aza te yango nde na accuse l'état moi na mboka bakokamba mboka mabe aboyi kodefendre ba congolais nde moko monaka na Brazzaville o basala ba mama na biso bana na biso baleki na biso bana na biso l'état congolais asala le côté oyebi te na Tunisie baboma kaka Chayer moko na police à Tunisie peuple batelema ti régime échangea à cause ya dossier à Saint-Tia ndenge bakati kati ye batie na sac mais eloko nini akoleka makasi bakosala congolais koleka eloko wana et que l'état congolais asala eloko te diplomatie ya kobanga diplomatie ya kotrahir mboka tango na yesu bino l'état ya Congo l'état mobomi l'état moloki l'état moina mboka elembo yango wana ti eza la préméditation eza la complot elingi koloba te l'état congolais basali complot na bapaya po babomaka bana mboka na mokuse. Donc otali na Inde pe na Congo même politique envers les Congolais hôpital o balobi 100 millions de dollars de ba dépenser pour na kotonga yango
baindien bakomi nini peut-être oyebi te ndeko eliezer azoteka na zando avandi na hôpital ya cinquantenaire awuti konde koteka aye kolala bamashini nyonso basi bamema bateka bazongisa na inde balobi hôpital ekomi na faillite oyo badepense 100 millions de dollars parlement ya congo baza wapi gouvernement baza wapi mpo na kotalisa te leta moyini atalaka ntina mboka te omomona koloba na yo bakongole nyonso oyo basalaka na hôpital ya cinquantenaire babengani bango libanda mais ata indien moko te balongoli aza te yango nde bakonga balobi biso mpe tokokenda te tokosala te me mokili bayebake awa baindien bakonyokola biso bakotraite biso lokola baumbu mais donc na condamné yango na boyi yango mais na félicité bakinois mpe bakongolais mpo te lokola l'état asukoli maboko aza indifférent asa eloko te aboyi koyoka pasi ya bana mboka na bomoko na bango baboyi nde bakoboma professeur babomi ye mwa leki na biso ya mwasi bakatikati ye de bana congo batelemi contre les indiens nazo encourager bango na kosoutenir bango mpe ngai mpe na république nalingi na exclure na expulse baindien nyonso na congo oza mikanda oza mikanda te mpo na onera bana mboka mais tokendaki na famille ya Cynthia Kadima na Vachel Kadima certainement na affaires étrangères vice-ministre ya coopération internationale ayambi bango balobi makambo mibale ya liboso c'est un dossier il faut famille wana bakende kokoma parce que si il faut to souligner que banda Cynthia akufi kandengo zomona bayaya bazosala ba déclaration na ba télévision wana mokonzi moko te akomi na bandali bisika matanga ezali mais tokoma kuna je croyais que c'était une solution balobi bon bokoma ba doléance na bino biso comme ça omoni un des états indépendant totinde la bango batala après tout eza affaire privée ya mwasi na mobali babalana mwana mboka Frank Diongo wana olobi ndenge parce que tangu tozolobela tozo insister sur le dossier des indiens tozomona malembe kende awa balobi dollar et matiti bango pe ba matiti biloko mais ceux qui bazofuta congolais kana se kato ya kala wana na nini donc likambo ezo salema te oyo uti koloba wana yango tokotia kamera liboso ya hôpital du cinquantenaire ya sokoli na tongo akekoteka na supermarché azongi alali kuna donc place wana balobi l'état congolais olobi asali eloko te mais asali parce que vice-ministre ya coopération internationale alobi les affaires privées un des états souverains olingi bakekota na makambo ya l'état ezosalanga pasi mingi ministre wana soki ezalaka ndekone nde babomi bongo akosala bongo bango baza mokumba ya kogere mbongo ya Congo nyonso gouvernement mpe pouvoir ya l'état topesa bango mandat ya 5 ans soki ezalaka américain nde babomi bakatikati ya na américain okomona président Obama akokende ntina mboka wana ye moko ata ebembe oyo etikali na sake akoya azwa ata sake yango o bakatikati azonga nango na mboka soki ezalaka na France babomi un français okomona président Hollande aokende batouriste oyo baterroriste bakangaka en otage ekomaka l'affaire du gouvernement français l'affaire du gouvernement américain mais touriste akendaka na ndenge na ye na touriste mais à combien plus forte raison Cynthia babala ye na Congo bapara bazwa dot c'était un enfant connu na baboutique aza koteka na Kinshasa bato bayebi akenda na ndako ya libala abota mwana moko siko l'état congolais ako défendre congolais te siko baza l'état congolais na sens nini oyebi ke réseau wana ebakisi kanda epe on a dossier à Cynthia mais c'est Kabila gouvernement na il faut bakende epe les 20 bazokende na sukisi wana ndeko Flori tango kotuna ezo lokolo bakisi kanda likolo ya malere ndeko Flori mwana bayer na tondio oyebi ke baindien yango baza na hôpital moko mpe na boulevard awa oyebi ke à cette allure là na kopekisa bakongolais nyonso baki na hôpital awa baindien te hôpital eza première eri eza baindien. Merci Frank Diongo, merci na mwana bayer na kanisi
porte-parole la majorité présidentielle alobaki diplomatie ezalaka likambo ya makasi te ezalaka nde likambo ya diplomatie ya kobanga bakobanga bato nyonso na mokili kobanga baindien kobanga Congo Brazzaville kobanga Angola bato nyonso bakobangaka donc sikoyo nani akodéfendre volonté ya bakongolais mpe droit ya bakongolais bomoko ya bakongolais honneur edindi ya bakongolais ya solo Frank Diongo oyo toyambi lelo ngai nakokende na masolo oyo tali bongo politique ya mboka na biso likambo etali bokutani oyo esalemaki na Cheval Frank Diongo mokambi ya fond anti-dialogue FAD oyo ezalaki koboya na motema moko masolo na bakambi ba ekolo masolo esalami na Cheval d'invitation ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba na kati na yango boyokani kosolola bozwi mikano mpona makambo etali bai politiki basusu bakanga bango na kati ya mboka babimisa bango motuna ezali oyo ezali po ete mindele bapaya babeti bino fimbo na nsima yango bondimi kokende na likambo boyaki lobi to mpe ezali nini Frank Diongo na Genval tokendeki mpona kodefendre démocratie mpe mboka na initiative ya ndeko Tshisekedi na yango mambo etali dialogue landanga na bokebi na dialogue wana oyo amese Kabila na ordonnance na ye toboyi yango ti sikoyo tosigna attestation de décès na ordonnance ya mese Kabila na dialogue na ye il faut kolanda na bokebi mpe koyeba kososola yango malamu masolo oyo biso tondimi mpona kotia confusion te na mitu ya bato na texte nyonso tokomi kombo dialogue eza na kati te me na lingala ezaka masolo oyo biso tondimi eya nini résolution to mokano ya Nations Unies oyo babengi 2277 ekomami nini etalisi te bana Congo bokoka kokutana bosolola mpo boyokana mpo te maponami ekoka koleka na kimia na kutosaka mobeko likonzi mingi elingi koloba nini parmi makambo ebele elobami kuna mingi elingi koloba te élection ya président de la République eselenge esalema de sorte que le 20 décembre 2016 kombo ya président sika akoka koyebana lokola toko défendre constitution nde tondimi masolo wana oyo etalisi te élection esengeli esalema na mobu oyo toali na yango mpo te président sika akoka koponama raison nyonso moto akoka kopesa etali moto akoloba me biso mpo na mboka tokoki kodefendre Congo mpe bomoko elembo biso kotala yango te eyali organisation ya opposition mpe bomoko ya kati opposition na kati ya Cheval tobimisi oyo babengi front anti-Kabila front anti-Kabila kombo nango rassemblement ingi koloba te lisanga ya sika plateforme ya sika regroupement ya sika oyo tobengi rassemblement totie Tshisekedi lokola mokonzi ya opposition mpona kokamba makanisi na bobundelo ya mboka na tina na yango nde mokili bazwi acte nango nde okomona te na kombo ya opposition moto bako consulter ti mese Kabila kolongwa le 20 eyali monsieur Tshisekedi aza entouré na ba représentant ya ba plateforme ya minene nyonso na Congo dynamique et opposition aza représenté kuna AR alternance pour la République aza représenté kuna G7 aza représenté kuna pe même UDPS aza représenté kuna parce que ndeko Tshisekedi azo représenté na rassemblement UDPS te aza hors quota UDPS aza na représenté de Sebino Chibalanda azo représenté UDPS na conseil des sages donc bandeko ya G14 bamuso ezali mais na tangelo ba G14 bazali na tangelo ba groupe ya minene oyo baza na kati wana mais biso toza na bomoko bato nyonso alors qu'il faut ba congolais ba betela ba politicien opposition maboko bobi bayokana kate mbala liboso bayokani pe tondimani entre biso na biso donc ba opposant nyonso tondimi te Tshisekedi akamba biso na bitumba ye pe bomonaki ke andimaki
et makambo wana nyonso pote tango abimi omoni apesa ko posa nyonso mbote na solana na pesa mbote na bandeko na ngai ya basi pe ya mibali. Donc il faut bobeta maboko na initiative ya Tshisekedi, bobeta maboko na bakongole bandimi boyokani po population balobaka toyokana kate to bundaka po na terrain na biso siko tobi bomoko biso to kotuna nde mituna bondimi. Mais bino pe basapazisa bobeta maboko po na ba police ba komi moko nde mituna Frank Diongo kulandisama na résolution 2277 bondimi pona kubundela mboka mais na tango bondimi ko bundela mboka bandinga na bino basusu ya opposition Frank Diongo bazwami na bisika ya nkaka na bikangelo na boloko na bokutani ya Jean-Val bozwaki mikano ke yambo bokutana bandeko bana bakoka kobima ba critère ezalaki nini. Voilà nani tobimisi ba critère te mais na ko yeso ba critère nini parmi ba préalable to makambo oyo esengeli Monsieur Kabila asala na l'état na ye yambo te tokende ko solola majorité na opposition et ali boy bakanga ba télévision ebele canal kinande ko bemba bakanga yango télévision ya Vital Kamerhe bakanga yango RLTV bakanga ya Ndiko Roger Lumbala bakanga yango radio Alutundula bakanga yango donc journal ya Ndeko Mike Mukebai bakanga yango donc ba télévision ebele bakanga yango to senga ba fungola ba télévision wana pe ba bimisa ba opposant ba journaliste ba défenseur droit de l'homme nyonso o bazana kati pe ba sukisa ba procès à lokuta lokola ba ya ba condamnation à lokuta pour tracasserie ya ba opposant na ba journaliste za ba préalable l'état etalisa akwa ko talisa na bilembo te ya solo alingi masolo po te kimia bomoko boyokani e kwa kokota na mboka poso biloko wana bilembo wana etalisa mite tina masolo wana e alite yango de tolobi te yambo te tosola bilembo amemonana ba critère ya lini ndakisa pona kobimisa bato na boloko wana tozwi yango te na détail ya rassemblement ngai Frank Diongo ndina kopesa bino makanisi oyo eza na kati ya front anti dialogue pe na kati ya MLP pe na kotalisa yango na kati ya rassemblement critère tokotalisa raison ya condamnation ya mutu te puisque ba raison mingi eza politique pe ya lokuta tokotalisa lokola critère emblématique oyo etali notoriété rang ya mutu lokumu ya mutu koyebana ya mutu otali critère ya âge otali critère ya état de santé ya mutu bakanga opposant to journaliste to mutu droit de bakanga na ba critère on a besoin ndakisa mutu lokola Joe Midongala aza na notoriété makasi eyebani il faut akota na critère po babimisa ye mutu lokola maître Muyambo état de santé na ye ezo permettre te aza na notoriété pe état de santé ezo permettre te mutu lokola Christopher Ngoy état de santé na ye ezo permettre te pe aza na notoriété mutu lokola maître Yangambi bon ba jeune ya Filimbi bino bokokende masolo te ba jeune o banu basali ba kosa misala te bazo bundela mboka baza na boloko ba jeune ya Filimbi ba jeune ya Lusha qui sont des jeunes mais baza pe na notoriété pour que ba yebi bango donc bokokende so masolo te ba jeune ba bimisa na boloko te donc critères lokola notoriété lokola âge lokola santé donc quelques critères on a kotia na mesa rassemblement pour te ba yeba alors wana critères mais bakobimisa bango na ndenge nini sur le plan ya droit na ndenge akobimisa bango eza nini mais c'est Kabila faut signer ordonnance de la grâce présidentielle yambo te dialogue kwa kosalema pote bato wana babimisa bango na boloko alors grâce présidentielle wana il faut signer yango po babima tango bango bakobima soko parlement ezongi na septembre soko parlement ezongi na septembre esengeli ba voter loi oyo eko administrer bango nyonso elingi koloba te ordonnance présidentielle esukolaka casier judiciaire te atobimi libanda mais okosa politique te po basala politique il faut loi sur l'amnistie elingi koloba ta pesa ndakisa soko ba condamné Joe Midongala ordonnance abimisi libanda Batonye Muyambo ordonnance abimisi libanda alors pour montrer la politique il faut abasala amnistie soko basala amnistie ta sa libanda akosala politique était
Donc voilà makanisi otoza nango. Pona ba télévision. Mais kaka bango moko a besoin de kutu parlementaire, ils ont ça kutu président de la République était parce que les locaux ba lobby ba télévision c'est longo et bazongisi. Donc il faut alors ministre o azana pouvoir. Il y a kozongisa ba télévision. Et ça là, ba je c'est ça là, ba sali bilembwana. Voilà tina ya ba préalable pona kotalisa te monsieur Kabila alinga kota na nzela ya boyoka na bomoko. Soka sali yango te donc yali dialogue motambo ata na compte ya résolution 2277 c'est kalingi ko bongisa mboka te. Donc asala yango asa yango to biso le tomo le 20 décembre 2016 monsieur Kabila ifata mot. Ndeko Frank Diongo olobi tina ya ba préalable. Quand on a besoin de ba préalable wana to monaka mona mboka Etienne Tshisekedi ko singa dialogue po yimtaza ka mutu aliboso ko singa. Kino ndeko Kabila yoko ndima kaka na makambo ya dialogue. Kasi okanisi ete préalable oyo mwana mboka Etienne Tshisekedi o bo soutenir na mokolo lelo na likanisi na ye oyo préalable po ye bitumba na ye ezalaka imperium na ye ye mutu alongaka maponomi na mokolo ya lelo oyo andimisami ete kokota na dialogue oyo ezotambusama na mwana mboka Kabila. Est-ce que bitumba oyo mwana mboka Etienne Tshisekedi ya bokonzi na ye wana o abundela maka yango lisusu ekozala moko ya ba préalable ya dialogue oyo kosalama okazu na ndenge azo ya le 31 to dialogue wana ozala te na kati ya masolo ya dialogue oyo ebetama na lobi boye makambo ya imperium na Jeval Tshisekedi na lobi yango te pe biso pe to lobi yango te dialogue otozo kende ezali dialogue ya monsieur Kabila te eza ye moto ko convoquer yango te ye moto ko présider yango te eza ni liseva na été voilà na Jeval to lobaka boye bola nanga tsu na bokele ya liboso po Eden Kojo tango akendaka kokuta na rassemblement ndeko eleza azaki na Bruxelles na bengaki aya me ayi kokoma retard nazaki na réunion wana ya Kojo na rassemblement donc na président Tshisekedi toloba na Kojo clair tata e awa mayo ya kozwa liste ya 12 po ekomaka wa opposant pesa liste ya 12 eza yango te to peso mise en garde kwa tsikota Tshisekedi te olingo ya il faut l'accompagner na panel mindele to ba Congo ba africain oyo bako za désigné par Union africaine OIF Nations Unies pe bongo na bongo na yango donc dialogue tondimi ezali ordonnance à monsieur Kabila te dialogue biso tondimi Nations Unies to Union africaine soko batini facilita ndakisa so balobi ba maintenir kaka Kojo po biso to boyi Kojo mais so mo kriba lobi tika Kojo OK Kojo atikala mais il faut batia représentant moko rassemblement donc na ninga rassemblement tisika kotinda adjoint moko ya Kojo Kabila kotinda adjoint moko ya Kojo baso ba bengi comité de facilitation ya mibale ba témoins internationaux nde bakozala wana représentant la Union africaine représentant ya OIF représentant ya Nations Unies baza équipe représentant des États-Unis d'Amérique baza équipe pour na accompagner koza ba témoins na yango lisusu envoyés spéciaux toza na Riona bango les 18 na Paris tous les envoyés spéciaux oyo batini notamment représentant ya Amérique représentant ya ba pays nyoso batinda toza na bango na réunion les 18 na Paris pona kotalisa ndenge nini bango pe bakokota na masolo wana na yango lisusu tokotala rôle ya ba chef d'état africain lokola président Sassou soko abitumbe bandi awa kuna Sassou akoza problème président ya Angola président ya Uganda président ya Rwanda tokotala rôle nini sur les 9 pays voisins ba chef d'état de la région bako jouer rôle nini pote dialogue ya Congo ba décider ko uta kuna et va permettre de kimia eza na Congo pe na sous région pona kotesa bino mama ya likambo ndenge toko mona pasi pote mayele nyose ebima pote élection et semble délai constitutionnel et parce que l'élection est salamité mais c'est Kabila lokola akolongwa toko pesa garantie nini vous comprendre pas cause le 20 décembre aux présidenté so ça élection te toko tala dialogue to pesa garantie nini so akovana na Congo so akovanda Libanda donc garantie constitutionnelle à cause de la sénateur na yebiso na yango lobitende bilo so boye bakango bino moko déjà mais c'est Kabila cause de sénateur à vie 20 décembre alors toko tala chikoyo lokola cause la te atrapo na ngana MLP pepo na AR lokola Kabila cause la te biso toko tcha Tshisekedi président asala organiser ba élection transition il n'y a pas de transition dans les 3 à 4 mois Tshisekedi organiser élection à Poni
président malade, président Mousso. Parce que si M. Kabila est président, il n'y aura jamais élection dans le Congo. Alors, toi qui es Mituna Moussou, merci. Toi qui es Mituna Moussou, parce que je suis en Mayo, lobby, je suis Mituna Mibale pour la copine. Donc, Fang Diongo, 56 ans après, toi qui es en Bepa Bapaya, Pato Bapisa qui vit Panda. La crise était au colline, tu as une ingérence politique. Donc, opposition, beauté qui est au Congo. Na maboko ya bapet makambo ya Congo sila na Congo boni kaka be batinela biso mindele batini okosisa makambo yo mboko te wana motuna ya yambona Mama Bobette na personne d'akisa peut-être oyebi te mais na moni oyebi parce que journaliste monnaie na mboka na biso Amérique ba pesa kana Monisco 300 millions de dollars chaque année 300 millions de dollars chaque année Grande-Bretagne ba pesa ka 400 millions chaque année dans Monisco ba aide te parce que mbongo nyonso Monisco azo dépenser awa eza nyongo te ke Congo akozongisa eza na kota ya mbongo ya leta te eza solidarité ya mokili balingi basalisa biso budget ya Congo mbongo ebele bapesaka na libanda siko so mokili balobi Mama Bobette tata boyokanaka te manda esili obandeli mbala moko kenda ekoma ingérence ntango bapesa mbongo ingérence te donc so ba yebiso ke tosa mibeko et comme ingérence te Mama Bobette il faut que le bana sembo pe na bo sembo ingérence ezalité et puis Congo tozali membre ya Nations Unies baza na droit ya ko pesa solution pour te kimia kwa kota na mokili to teki mboka te au contraire tozo défendre mobeko likunzi o babengi constitution ya mboka na yali parmi baye oyo basinaka bachaka linzaka pote continue mboka ekwa kokomama Kabila azana mandat moko abandeli mbala mususu 5 ans azana droit à cause ata un seul jour lokola kozana droit à cause un jour ça dit qu'il est définitivement empêché aki ko assumer intérim na ye moko te donc aki kozala un jour te a cause même une minute te cour constitutionnelle pe azana droit ko pe accéder à un jour te na yango donc peuple congolais ba correcter pouvoir na ye peuple congolais a coupé sa pouvoir Etienne Tshisekedi a organisé ba élection pour président Sika Abima mende ko Kabila lobi ma kozala bongo yo kake kozala pe bongo zo rendez-vous kozala pe bongo mapono kozala yo boyi yango po ye moko alobi pe makambo ya mapona makambo o discours M. Kabila alobaka na Kindu oyebi ke likambo wana epesi kanda na bana Congo message aux population ba kozela et pas M. Kabila et ya nini de ko elezer Mais c'est Kabila lo wanamba mboka te bana Congo merci na géré bino pendant 15 ans so comparé en Amérique ils a 4 mandats comme mandat 2001 na géré mboka pendant 15 ans na ndenge ya maponami na sali 2 mandats na silisi nga na kotike bonga na koke ko organiser ba élection te ko na ko 6 mandats na ko longwa mutu muso organiser ba élection. Mais raison à expliquer oh mbongo ezate tozaki na guerre insécurité constitution mato ekangama constitution pona ye tata au sala 5 ans esili bitumbe ezala te mbongo ya mwana na te ozaki capable de organiser élection te tata etike bonga mutu poso akoza capable organiser nango ozolanda donc makambo ya compréhension kuna ezate mamba morale ezate oh non so bosali be bitumba non biso toza ba non violent mais peuple congolais nda ko récupérer pouvoir na ye c'est tout donc yango tolobi na dialogue wana tokopesa ba garantie akende kovanda koza sénateur à vie akotike bonga parce que M. Kabila ne peut pas être président et accepter d'organiser les élections alingi na yango te alingi pe kotike bonga te mokili pe bayebi ba congolais bayebi que M. Kabila alingi na pouvoir te yango ndo amone pa na bango ekomi mbutu Shadari a lobby 3e mandat référendum tant ba moni pression le ki makasi mo vaye oh non nano baki na moto moko lobaki na Shadari mamba référendum te moto moko lobaki na Shadari mamba 3e mandat te alors moi et suis mbandé les airs à lobaka boete alors confuser côté na bango moko alors biso tali biso te population biso distraction na tali biso te donc tanga solo bana ko sala élection mais c'est quand après que date ya élection après date ya élection te et loko o il faut bato ba yeba tango to komi constitution Mama Bobette élection moko de calendrier nango eza na kata ya constitution élection au président de la République ba élection mususu ata mandelo ba mi 5 ans mais calendrier ezate calendrier ba élection ba négocier yango te o nyonso boko sala bokota na kati ya calendrier wana calendrier lobi te
3 mois avant moto asilisa ba élection il faut esalema et ba convoquer scrutin yango ne to lobby soko dialogue ko salema pour la date ya le 20 septembre oh il faut pas convoquer scrutin eza non négociable pour na biso ba tolingi mboka bana mboka yango to biso ko dialogue ko salema mama obet dialogue salema à partir du 5 août et comme en fait du mois d'août été pour biso na septembre makambi bandi ya ko défendre mboka donc dialogue on fait ça na août awa et comme ça avant le 31 juillet pour biso za meeting d'abord tu sais que dazo ana nous a trop pris tu sais que dazo ana to mettre masolo meeting tous dans la non Geneva na dialogue moi na mboka Franck Diongo tant beaucoup sur masolo mo pambonani beaucoup tala seni to beaucoup tala seni parce que to landa qui président seni atali ça qui était na mikolo oyo to zali ko kende ko organiser élection présidentielle makoki izalité ba élection tikali ebele ba électoraux zali ebele et sengeli ko convoquer yango on a ko respecter calendrier moi na mboka Franck Diongo est-ce pour na Geneva le teki peniso na o tali seni oui tolobaki makambo etali seni pe cour constitutionnelle na dialogue faut totalela yango malamu poto lelo justice ezo sala musala ya complaire na monsieur Kabila na volonté na ye seni azo jouer rôle ya ko bloquer processus ya ba élection bino ne bovandi bino nyonso na sa talisa bino na mukanda ba bengi appel d'offre seni akomaki te enrôlement na Congo mobimba 3 mois yo mona yango te na tabandano yo na taliso yango na mukanda na bango ye amona mama obeta amona de que les airs amona peut-être Olga Nazara quitté mais Olga pe Nathalie Sakaye na émission pas naï avant clôturer la session le 12 le 13 juin rapport à CENI bah commis que il y aura 18 000 centres d'enrôlement et puis enrôlement que ça les 3 mois mais comment enrôlement que ça les 3 mois pour 18 000 centres puis élection que ça les matin en décembre ton octobre ton en septembre il n'y a pas de volonté na bango nyonso élection salimate et pour un rapport ango à CENI pour une élection présidentielle bachata 1 zaïr te ata 1 franc te ata 1 dollar te ingi kolobate na mayele na bango makambe tali élection présidentielle ezana mutute et puis motambo ya makasi oyo mbokili ba yeba po balobate que tolobaki te Franck Diongo n'a rien à voir contre M. Kabila la personne M. Kabila n'a pas de problème te mais pour menanga ezani comment M. Kabila, président de la République, a beau voter loi, au lobby de comment le sénateur à vie. Na loi wane bako talisa a cause nombre basoda combien sont ka longue président bako futa kaye comment bako sécuriser comment son moto alinga funda ye procédure les andenge nini parce que sénateur à vie azana mandaté azana circonscription té akende élection té loi wana il fallait qu'on passe une protection légale on déclenait outi koloba mais c'est Kabila boy ba voter yango et kendaka na Sénat ba bloquer yango et les mois de kotalisa te mais c'est Kabila ngo la pouvoir te il ne veut pas être un ancien président ali oza président ya kalate alors que pesa biso ko telemela ko tosa moboke likonzi yango wana ezate ke tozana haine contre M. Kabila mais bizaleli na ye na ko tambola na ye na ko kamba mboka et ko pesa bana mboka kanda j'ai le devoir de vérité mokile lo bateke Franck Diongo ayebisa biso te ayebaki yango ne na ko loba na bana mboka te tozana rakina M. Kabila comme ennemi te non M. Kabila alingi na ye Congo te ako kamba mboka mabe aboyi kolonga na kibokonzi po akota na landa tika po akota na pouvoir lokola soda donc ezako mutazolo bateno nga na za soda so buza makasi boya kolonga na makasi mais na koyebiso ndeko Flavien na histoire ya mokili tango peuple a signé aluka destin na ye armée moko pe mutuma makasi ko leka population makasi azalaka te mokila bato nzambe ndeko lezer kobeta tulo nango te mwana mboka Franck Diongo le 31 et puis butu ata umeli suka tonde tana kaka mwana mboka Franck Diongo tutika sona ngami et puis mokilo kotuna bino osaila mboka na bino nini tango moni te mbuka eko kende na kunda le 31 oyo ba mboka ebele bazali mobiliser ba kolanda yo na meeting na bino ya opposition ngi bo organiser bokosolola nini bokobisa na population nini eloko nya mutuya bandeko bakozela mokolo wana na meeting à le 31 d'abord annonce à liboso na koloba eza boy ba congolais baye bate président Tshisekedi akoya so makamunyo c'est leki ndenge eza annoncé akoya le 27 ya mois o tozana na invité ba congolais nyonso ya Kinshasa o ya ba province o nyonso balingi
baya tokende koyamba Tshisekedi na aéroport tokopesa bango programme ya ba heure na aéroport pote toya kotika eti na ndako wana le 27 tokopesa programme na ba prisonniers sizoya donc na invité ba congolais nyonso na lisusu le 31 Tshisekedi moko akoloba na meeting wana esika tokomi parce que je suis parmi ba parti o ba komi pona kokenda na meeting yango esika ezanini tosengaki na boulevard Triomphal donc espace vide entre Triomphal na enseignement esika wana nde tosengaki na hôtel de ville na yango lobby o eleki baninga na ngai ya rassemblement basalanga ya honneur na conduisaki délégation ya rassemblement tosaki réunion na Monisco na numéro 1 ya Monisco monsieur Maman na direction na epote lokola Tshisekedi azoya na sécurité na etango azoya na population ya sécurité population Monisco bazala témoin pe bassurer sécurité eza autorisation yo nana ko pesa Tshisekedi aloba omoni mambango gouverneur à ville malebele bosenga kabosa na ba meeting apekisaka pona ba disposition sécuritaire est-ce que ya mbalo yo bozui vraiment makoki ya kokutana na gouverneur à ville pour être meeting na bino de Kamalam biso tolobaki na bato comme awa na Congo pe na constitution ma autorisation ezate tokomela ka bango tikana nu tene ko Flavien tokomela ka bango yebake kozala bongo ba pesa réponse te moto opesa Tshisekedi aloba na ba congolais akozala te nde tozwi ba Monisco bazala témoin mais bandimi bango pe bandimi bakosana bato a pouvoir bayeba keno mokili pe esengi Nations Unies pe esengi te so Kabila alingi masole salema il faut atika ba opposant baloba na population tokoloba nini oh tosaki na point de presse webi ke bato nyonso bazana ba courant te ba na télévision te il faut to bengi sa population to yebisa bango ma mituna nyonso boko tuna awa dialogue tondimi eza nini eloko ne toyokani na Bruxelles mboka ezokende wapi tokendo solani na dialogue et c'est quoi population bakozana ba idée akopesa biso na dialogue nde masolo entre biso na population na nzela ya chef na biso otoche message Tshisekedi yemoko aloba na population yebisanga eloko na kotuna ngo opekisa ngo ndeni et puis na Congo awa nana ko Tshisekedi aloba Tshisekedi vraiment ale Tshisekedi akosenga autorisation na ko parler na bana mboka moto attaque biso démocratie eza lokola okomi na Inde lobby Gandhi a 5 autorisations au commun en Afrique du Sud est-ce qu'on peut autoriser Mandela Loba de mutuna na ngwana ndeko Frank Diongo na landio penza na boke biologie était pour la meeting ya le 31 mwana mboka Etienne Tshisekedi bakoya ekozala pe longo mwana mboka Moïse Katumbi oyo azali bongo konte lokola moko ya ba opposant ya mboka na biso akozala na meeting wana kasi na tango oyo ete bana mboka bayebi ete mwana mboka Moïse Katumbi azali bongo ndenge bato ya lopoto balobaka poursuivi na justice na dossier oyo asambisamaki pe bakateli 3 ans ya kosala prison kasi soki mwana mboka Moïse Katumbi aye na meeting wana eza lolenge moko te bandeko ya opposition boza o exposer ye po ete bakoka kokanga ye pe akende kosala prison na ye po soki atikali kuna oza mokanga mite. Non, je crois que Olga Moïse Katumbi moka alobaki kazoya kama liboso yango wana olandaka pe na media alobaki moka azoya soit akokoma avant Tshisekedi soit bakoya ensemble yimoka alobaka yango mais ami balé tolobaka na parmi ba résolution oyo tozwaka na Genval et ali ba poursuite fantaisiste to kosambisa ya lokuta pote ba écarter ba opposant na ba élection yango nde bakangami ba prisonnier ya lokuta baza na kati ya boloko yango tolobi non so mais Kabila alingi dialogue to masole salima il faut atalisa bilembo ya boyokani donc mwana mboka Moïse Katumbi atandinga za na mbeba wana lokola ime il faut ka kotika na yango na ina loba na oboye na loba ndakisa dossier ozoloba Moïse Katumbi lopango o ba condamné Moïse Katumbi d'abord parquet et pesa autorisation à kende ko se soigner pour ba pesa ba betaki batunga ya poison 3 laboratoires de 3 pays tels que ba pesa azana poison na nzoto jour wana ba balinga basambisa ye ngamona zaki na Lubumbashi na yango nanu ba yebisete que non tata e zonga nanu malade esili dans l'entretemps ba funde ya lokuta awa ba boya ta ba avocat ne ba kende ko samba talaka leta la biso ngezo kamba mamabe na yango ba condamné na likambo nini
lopango wana landa olga moto na landa na bokebi nyonso mwana mboka Frank Diongo lopango wana valeur nango 250 000 $. Moïse Katumbi avant na lopango wana aza na 6 ans lopango a grand frère na Raphaël Katebe soko lopango eza na conflit il fallait bafunda Katebe ba condamner Katebe mukolo lopango Katumbi azaki na 6 ans tanga avant na lopango wana pas grand frère na et puis moto nyonso ayebikika soko bolobi Katumbi aza na mbongo akosomba bato lupango Katumbi akiko yiba lipango lopango a 250 000 $. Moto akotaka na avion passager ta na jet na ya kosomba akobota lopango a 250 000 $. Eza makambo eza na mutu. Donc na likamana tu comprends que eza dossier politique bazo luka ndenge nini na biso non baluka ndenge nyonso comment ko écarter ba opposant ou ba ko gêner na yango nde il faut monsieur Kabila asala ba acte de bonne foi mais monsieur Katumba lobaki kakoya donc tokotala soko ba médecin na ye ba yebise ka continuer ba examen ou bien ba médecin ba limino ba résultat kende na mbo soko lingo kende okendo se soigner donc situation wana ils ont mamba exposé te ils ont mamba détermination soka alinga ya kobunda na kati ya mboka et que mokili batala mauvaise foi ya régime akoya donc il faut on négliger dossier wana makambo ya ba faux procès makambo ba montage ba dossier ko ya montage wana Martin Fayulu ba kosele makambo afutaka pa côté or ya afutaka pa oh non ofutaka muke il fallait futa ebele mais bino ne bokalikila ba pesa na futa boye na futa ko bino botenga na futa e komi muke ndenge nini bakangele hotel na ye bon mona ki mikolele ki mingi tiawa mutu moko aleki na ba télévision Frank Diongo ba garde corps na ye ba bettinga ba mbeli boyebi ba sportif na zaka na bango bon mutu ba sportif na tambo na bango mutaka kozana ta ko ya kozwa mbeli to so mutasima na baboko obukana donc ba montage ya modèle wana au moins tu peux ça réponse donc au comment na lobby lo ba Frank Diongo batonaye ba beti mutu makila angwana bolongo limide ba sambisa donc ba ko luka raison dans raison pour na ba opposant bazala écarté donc ba faux procès angwa yango na Jeval maman Olga tolobaka te pouvoir atele misato atika makambo ya harcèlement politico-judiciaire ba ko luka justice comme nzela ya kotia ba opposant en dehors ya combat politique donc Katumbi akoya lokola aloba na noté kakoya te alobaka akoya nous en tenons totelemeli na makambo alobaka akoya ya liboso Katebe Katoto impliqué na makambo ekoleka na est o bazoboma bandeko selon makambo information oyo babimisilo réaction na yezanine pona kosukisa lelo ebembe ya ancien président de la CENI, parce qu'on ne peut pas parler de la CENI sans parler de l'abbé Apollinaire Malumalu et comme à Kinshasa. Un mot sur la disparition de l'abbé président de la CENI. Bon, balubaka mabe ya mutu akufate. Mais en tout cas na motema moko abbé Malumalu asala mabe mingi na Congo. Amaka église catholique, amaka ba cardinaux nyonso mibale, eza mosengo ezala Itchao. Ngai comme catholique naza déçu ya comportement ya fait abbé Malumalu. Par contre comme individu comme Frank Diongo Malumalu aboyaka ba invalidé nga na 2006 akoma mukanda que Frank Diongo 4e mais 900 candidats so ba invalidé ye élection à Lukunga isa crédible té naza mukanda wana yangonde e permetaka nga na ki do gagner procès na poto. Donc combat na ngai eza soko na tena compte intérêt personne na ngai na koloba te mais intérêt ya mboka souvenir na za nango akini ko proclamer résultat na char ça veut dire qui vrai te ozolanda soko abbé Malumalu alobaka véritable élection bemba gagnaka na 2006 makambo to nango ekozala te bon difficulté to za nango oyo eza abbé Malumalu mzamba limbisa ye atuka ngai pe na limbisi na sengi ba congolais pe ba limbisa ye atala mabe na mboka Katebe Katoto mambo etali implication non wana nyonso eza ba faux dossier ezo d'abord ebandaka ke sembusa nyamwisi ekomi non bazoka ba raison nini koma kolongola yango tokoloba ke ba arrêter ba aventure wana komotaka ba dossier judiciaire ya lokuta mais le 31 mwana mboka Frank Diongo bino bolobi meeting mais pona nini boponika mokolo renaissance balingi ba présenter coupe na 20 mai bino boponika mokolo wana pona nini. Non, non, je crois qu'il faut na symbole likamboana de quoi les et ali acte ya provocation. Ozolanda ça fait
1 mois que Tshisekedi a annoncé que Akuya pour na meeting à le 31. Toyoka lobi awa na confirme mbozo loba na bato à Renaissance parce que pasteur Mukuna lobi a présenté coupe na stade du 20 mai na Tata Raphaël kaka jour ango au meeting à Tshisekedi. Donc eza lokola balingi batinda provocation pour na ko perturber meeting wana. Na réunion tozaki na bato à Monisco tolobi na bango bayebisa Kimbuta a délocalisé date ya présentation à coupe. Bako présenter yango lelo, bako présenter yango lobby. Pourquoi kozelisaka jour à meeting? Eza provocation. La même chose, Shadari alobaki que non bango pe bakozala meeting kaka le 31. Donc eza ba acte mi balé à provocation. Ndenge nini kaka ba pasteur azala exposé na logique ya bato majorité contre bato opposition. Est-ce que Renaissance comme équipe ya foot Mukuna linga pesa ngo coloration que bato baza contre la démocratie ou bien bato majorité ce qu'on y a la majorité to baza contre Tshisekedi ou bien baza contre Tshisekedi. Donc elokwana bino bapandisa ngo bo sembola yango pe tolobelaka yango ngamoko pe nalobaki maluba nalobaka na Monsieur Maman oyo aza mokoza Monisco na kati ya Congo ayebi yango keza acte à provocation ba de acte wana tolobaka na bango. En conclusion donc to sengaka na Monisco te bale batango bakukuta bato à pouvoir bon wana bango le 31 activité moko oyo esengeli aza l'autoriser no tête de ville eza l'autoriser te parce que eza provocation. Il faut que talisa bilembo te M. Kabila alingi démocratie et kota et il faut que talisa M. Kabila alingi vraiment dialogue to masolo et ça les manandenge à Nations Unies. Donc elokwana to beti setenang. Merci beaucoup mwana mboka Frank Diongo. Merci aussi Bandeko Balandi. Ezalaki bongo entretien auto uti kosala na mwana mboka Frank Diongo. Totuni mituna nyonso tout mais awa quand même na zelaki mwana mboka Frank Diongo a remercier André Kimbuta haute voix parce que na mutuna ndeko Flavien utaji kotuna est-ce que vous avez autorisation ya André Kimbuta a autorisé ba opposant ba sala ba manifestation pour preuve fois passer après ça qui bin autorisation peut encadrer bino bien que bodé Eliezer tikana autorisation ya marche ba beta mamba eve masasi non Mbokimbuta lobaini autorisé qui wana etaliete meeting ya non tika meeting ya sama na njili basala réunion na bureau ya au commandement na bureau chef d'état major force terrestre. Na lobaka toujours que le Congo n'a pas besoin ya ba juge de touche. Frank Diongo alobi bisika suki ce qui Monica s'est limité quelque part yo ya kobakisa tika ko tika la kaka place wana lobi bo ndenge ni le Congo a besoin de la participation de tout le monde. Biso ya biso musaleza ya kotuna mituna ndenge to kotuna ba Congolais na ba Indien to kovanda ndenge nini soki ba konji botiki biso foko benga na ba Indien nyos na Congo. Est-ce que ton ndima que la police na biso musala nango ko sécuriser ka ba paya biso siko ba kolo ba tutofuta kabino bozo sécuriser biso te yango to tunaki ba Congolais bazela nini na dialogue oyo rassemblement bandimi bolandi yango makambo ya Genval na dialogue bolandi bande konanga il est 31 nini koleka bolandi le 27 arrivé à Etienne Tshisekedi wa Mulumba batu bakende misala to bavana na bandako baya ko ya Tshisekedi faut sembola nazala kinga mokote nazala te batu na aéroport nazala kinga mokote tozala ki équipe mobimba 5 personnes dont Basimi Balé Mibali 3 la parité respectée. Florin Benga, Flavien Roussaki, Olga Njana, Bobette Meto, mwana mkolo Lupango, en face ya Frank Diongo. Tokutani na mbalasima. Ya biso ezaka boy. Atako bolobi. Makelele ya simamutuka. Biso regarde vers l'objectif parce que c'est ça la révolution. Merci.